nsambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwange tata nzambi wase yo untwadi wange tata mwanda wavelela bika wakwa masikilanga muna yetu tukwa ya kwa yelemvu se ye mwane tata mwanda wavelela. Amen. O kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Lelo ezali nde mukolo ya poso. Soki lelo ekomi ya kokanisa na lingomba ya tata Molimo Santu na ntina ya accident ya papa Mfuma Mbanza, papa Dialunga na Kiangani. Accident wana na ntina mususu te pona kowelela biso bandimi tolobelaka yango mukolo mususu totunaka mutuna oyo azalaki mobokoli ya bampate azalaki nango 100 moko abungaki atiki 99 alandi kaka moko oyo abungaki kino akendaki korekipere ye tomitunaka wana nani asalaki ndengo na kolo Yesu ya lingomba tata Molimo Santu na papa Dialunga na Kiangani la date ya lelo oya le 28 septembre 1985 yango nde esalamaka. Tata Molimo Santu papa Simon Kimbangu Kiangani ayebisi biso ete toyeba bunkoko ya tata Simon Kimbangu koloba ete koyeba bunkoko to ebandeli ya lingomba ya tata Simon Kimbangu pene likambo nyonso ekozalaka na témoin na likambo tata Simon Kimbangu tenga bandaka musala na ye elaka ezalaki ya kolo Yesu na papa Simon Kimbangu kasi bakutangelaka biso nyonso tango nyonso ete témoin ya liboso ezalaki tata Nsumbu Simon oyo azalaki camarade na ye na lukengo. Kambo nyonso ndenge azokokutana na kolo Yesu kolobana ye papa Simon Kimbangu aza koyebisa tata Nsumbu Simon. Kasi témoin ya munene akozalaka oyo aza na kati na ndako solo likambo wana papa Simon Kimbangu ayambaki yango azali koyebisa tangu nyonso na papa Nsumbu Simon pe na kati na nkamba awa muke banda bumwana papa Simon Kimbangu mingi babandaki kososola mwana oyo boye tokato yebi histoire oya tata kuyela tata oya be aboti papa Simon Kimbangu batu nyonso awa na kati na mboka ya nkamba bakumisi papa Simon Kimbangu ndabo mwana na tata kuyela solo aboti mwana ya botosi tata kuyela pardon mutu evimbaki emonani penza solo baza kokumisa ye po aboti mwana moko ya botosi ya mayele toyebi ete ndenge papa Simon Kimbangu na suka aki kolobete
boza ko féliciter kaka si boyebaka ete bino nyonso ndenge bozali awa bakoko na ngai na baboti na ngai nanu bobotami te ngai na mizalelaki tungisaki papa kuyela te bakoko nyonso bazalaki na kati na mboka oyo ya nkamba na ntango wana baza kobenga yango mbanza mbola koloba ete bakoko na baboti ya tata Simon Kimbangu malgré na ngonga wana basosolaki te kasi baye kososola ete oyo mwana baboti awa na kati ya mboka nkamba azali mwana ya ndenge mosusu yango toyokaka na batémoignage ebandela musala na ye na le 5 avril ndenge tokoyokaka papa koyebisaka biso mama Mwilu ayoki voix ya Nkolo Yesu oyo bazosolola na papa Simon Kimbangu. Mama Mwilu nsima ya masolo ya Nkolo Yesu na papa Simon Kimbangu atunaki papa Simon Kimbangu, nani wana bozo kosolola na ye nga naza komone na miso pe? Bien Nkolo bazopesanga mosala boye, kasi yo olobi nini? Nga naza kobanga na ngai mosala eleki monene, surtout kotambusa bato surtout eke bato ya mokili mobimba nga natambusa mampasi. Mama Mwilu alobaki ete ndima nakopesa yo maboko. Papa Simon Kimbangu ayebaki na ye akokoka, kasi soki atali na kati na ndako soki baakord eza te, eza mwa mpasi. Talaka na bomoto ndenge biso tozali awa, surtout likambo mosala tata Nzambe ezalaka makasi mingi. Soki yo tata uza makasi, mama aza penza na likambo wana te, ekozalaka penza pasi pe na bana. Pe tango ayebisi ye ndenge wana papa Kisolokele alobi ete tata banda lelo ngai nakozala témoin ya makambo nyonso ndenge ekobanda kosalema. Papa Simon Kimbangu alobaki na papa Kisolokele, ozali mwana, ozali nanu mwana muke, okokoka te. Papa Kisolokele andimaki, ata esika bakobomela yo ngai nakondima nazala wana. Donc ba témoin ya likambo ya tata Simon Kimbangu. Donc likambo nyonso ya tata Nzambe, mutu nyonso aso komema mokumba wana témoin akosangaka te. Yango toza kolanda tango nyonso papa Simon Kimbangu kianga naza koloba ete na likambo nyonso surtout oyo etali tata Nzambe, tata Molimo Santo, témoin akosangaka te. Na Nkolo Yesu ba témoin bazalaki, na ye moko tata Nzambe ba témoin bazalaki oyo tokomona eke Lucifer aki komona eke ba secret nyonso tata Nzambe esi ayebi yango. Donc ye pe akomaki capable ya kosala mutu. Nde na likambo oyo ya lelo ya le 28 septembre oyo elekaka na 1985 solo ba témoin tozalaki pamba te yambo accident ekoka kosalema. Eyebanaki ete accident moko ekosalama awa na kati na nkamba eke kozala mortel. Ba témoin bazalaka. Donc avant une semaine même, parce que ceux qui te se souvenir dans les 2 août na 1985 wana to bandelaka nani kokende na Kinkhenge na Luozi na Manyanga kuna ba musicien ya nkamba bayebi très bien et quelque bambuta oyo na kati na nkamba o bazananu ya bomoi bayebi
Mobembo na biso na papa Mfuma Mbanza na Luozi ti na Kinkenge na le 2 août 1985 wana mai masalaka kuna tozongi kozonga nyonso wana na Kinkenge ndenge tokendaka etali nini botongi Yerusalemi botongi Yerusalemi ba moyen oyo ekotonga Yerusalemi fo ekuta euta na mokili mobimba bipai na bipai kuna imonanaki ete kuna na Kinkenge mabele oyo bakolomboka bamonaki ete mabele nyonso yo fo esalama bilanga surtout loso po ete etonga Yerusalemi likabo wana oyo bato Kinkenge bamboka wana bapesaka nde yango wana bazamba minene na esobe esalama babilanga loso na banjeta mbila pona ebota mbila epesamba mafuta otina ya mabele wana epesa malaka kino lelo pe mabele wana ezali kolonga kuna to ye awa nakambo ebandi na ndenge nini na tina kaka musala ya botongi Yerusalemi kowela na bisika gana lingina za la responsable na musala boy ngai na lingina za la responsable na musala ya boy na kati na Lingomba ya tata Molimo Santo to yebieke ye moko tata mokonzi akoponaka yo zala esika boy yo zala esika boy aongo papa Diangenda azwaka kutu exemple ya tata moko oyo abanda kozala na ye tango nyonso oyo babandaki kobenga mbuta kisita ye musala na ye kotoka mai ya nkamba kocharge na babidon po ete eservir kuna na Kinshasa musala ne yango wana abandaki komona na lokola penza na mayele ya kokoka te kasi papa Diangenda alobi ete biso totie ye wana toyebi ntina bino bozo komona ye aza na mayele ya kokoka te kasi toyebi ntina asala musala wana kasi ndenge asali wana nakoki kobongola ye nakoki kotia ye mpe akoma mpe président quelque part papa Diangenda alobelaka yango ndenge wana alors na ngonga wana na mois d'août wana awa na nkamba na 1985 wana po elobamaka na 81 après inauguration ya temple eke kotonga nkamba ngonga ekoki etongama na norme na yango nde papa Mfuma Mbanza sikoyo abandaki kokende bisika nyonso wana kozwa mabele kosala misala oyo bambuma ekobima kuna nde yango ekotonga Yerusalemi sika awa na kati na nkamba ndenge tofandaki etumba ibandi kowelela bisika na kowela na wana sika na tango ya ekokoma ete na bale 10 août ekomi ete no mobembo moko ezali eke invitation eye ya papa Mfuma Mbanza akende ko assister na mariage ya papa Ndombasi. Papa Ndombasi azalaki mopesi munene na botongi Lingomba surtout a na nkamba babandaki kobosana te. Invitation ekoyaka toujours avant. Vers le 10 août, on attend une invitation et commis na biso basali protocole à l'obietinga na kozanga te.
surveillant pe alobi te ngana kozanga te, SPC pe alobi ke ngana kozanga te. Bato nyonso tolengi kaka kokende. Toyebi ndenge kosalamaka soki papa zoko bima ba liste kosalamaka na ba protocole. Komiete biso moko angai kozangisa ngate. Talaka kaka. Na bumoto soko pesi kombo na yo mukolo wana soko okeite okaneli oyo protocole oyo akendaki na esika na ngai nde fulani boye tobosani ke tozali bandimi. Ndenge tolobelaki yango batemwe bakozangaka te. Sika tango avant 2 semaines ya boke ya papa Mfuma Mbanza, tango wana na biso bana ngai nitazalaki awa lokola mukolo totikalaka na papa José, mais papa José leki na ngai ngala tikalaki lokola mukolo. Papa Mfuma Mbanza ayebisi ngai mobembo eza kobongisama, naza komona itumba izali soki nakei swat liwa to kobika, kasi kuwela na izali na bato baza kosala na ngai na esika wana totya mabondeli makasi. Alors ekomi ye moko papa Mfuma Mbanza akomi koyebisa na biso basali, donc ba protocole SPC, ba surveillant na transport tozokende mobembo me kowela na ezali na ba service nyonso wana. Soki boyokani te ngai nakokende te, pardon, soki boyokani te ngai nakokende te. Wana tokotinda kaka delegation te papa ndenge papa Ndombasi ya mipesi na musala oyo ya nkamba soki yoke ite pasi soko tindi kaka delegation ikozala kaka pasi. Kasi bino na bino boyokani ezali te kamote. Tango pe azolobisa basali nyonso na ba service nyonso wana ngai pe naza na kati. Tango wana awo na nkamba tozalaki kaka na mituka mibale oyo ikoki kosalisa biso. Oyo aye moko papa Mfuma Mbanza oyo Land Cruiser tokomonaka asalaka nango accident, na pick-up moko ya Peugeot 404 oyo pe bandaki kosunga biso. Oko papa Mfuma Mbanza aza kukumba mana papa Ndando oyo toza kobenga ye papa Jilandos. Pick-up wana ya Peugeot 404 toza kukumba mana papa Sipa talani kombo na ye kasi na sobriquet Sipa. Si c'est comme ça, soki délégation ekende na pick-up motoka papa Mfuma Mbanza etikala parfois ba course. Bon, na mukolo wana sika na tongo tenge habitude ezalaki na papa Mfuma Mbanza. Tongo ayena ngombe Kinsuka kota la famille akomi na ndako yambo bozonge nye na nkamba po ya kokota na ndako Nzambe afandisi mama Mfuma Mbanza na ngai. Naza kokende kasi ndenge nalobaki mobembo yo pasi ezali ya liwa. Soki na ngai na kei liwa ikozala, soki pe na kete liwa kaka ikozala. Soki na kei donc ye papa Mfuma Mbanza mutakozwa liwa wana. Mais soka tindi délégation likama ikozala makasi mutakokufa akozala ti.
na tina ya kuwela kaka na biso basali bisika ya kutambula na mutuka. Mama Mfuma Mbanza malgré tobondelaki me asengi na papa Mfuma Mbanza alobi ete soki yo kokende ngai mpe nakotikala te, soki liwa ekoya pa ya papa Mfuma Mbanza balamunga mpe nazala. Pamba te mama Mfuma Mbanza akanisi oyo elekaka na 1964 na le 10 juin oyo accident esalamaka na Mankima kaka na Lukaya. Mena date wana tokoyokana na bango bato ya transport parce que na ba oyo bazalaka ba témoin ya accident wana bakolobaka eke ezalaka na mois de novembre. Mais awa la histoire bachaki que le 10 juin 1964 tango mama Mfuma Mbanza wike na tango wana ngai natikalaka ezalaka mpasi kasi ndengo osengaka yo papa tofanda kaka tofandaki kaka na mabonde tokotala foto ya papa Mfuma Mbanza oyo tokochaka tango nyonso oyo bachaye babandi na motu tina mbebo na datu wana yango mama Mfuma Mbanza alobi ete mbala oyo nga nakotikala te awa olobi boye fo kaka nakende. Papa Mfuma Mbanza alobi te kobanga te papa Simon Kimbangu akotika biso te, tata Nzambe Nkolo Yesu mpe bakotika biso te. Pamba te likambo oyo mukumba oyo tozali komema ezali nde ya bango bakotika biso te, epe mukumba oyo tozali komema ezali ya solo biso tozo komema ngo na ndenge bango nde baza kotindela biso kobanga te. Bon kambote kasi na ngai papa Mbenza papa Mfuma Mbanza asali pesinga consigne abitoko kende ngai nako kende kasi soki nakei lelo mokolo apos obi mokolo na yenga tina mokolo na yenga bokota ndako Nzambe tikino ndako Nzambe soki bosilisi na mokolo na yenga bosilisi na bino ndako Nzambe na kinya boyoki sango ya liwate bana bokitisa motema eke naza nanga envie God Mfuma Mbanza apesaka nde yangwana na mama Mfuma Mbanza pe ayebisi kaka ndengwana na ndenge tomataka na Mbanza tango wana pikepo tozalaka na yango esengelaki yango nde ekende na cortège me ezalaki na nzela ezalaki na voyage mosusu emikomelaki te. Sima papa Mfuma Mbanza aye kolobete biso nyonso tokofinana kaka na mutuka na ngai oyo pe ezalaka na tango wana officier moko militaire autaka Brazzaville ye papa Mfuma Longo papa Denge Nyambala tindaka ye awa na ba problème personnel o azalaka na yango tango asole na papa Mfuma Mbanza esengelaki azonga simutuka ezalaki te mais ezali na papa libre oya Brazzaville toyebi tata pasteur papa libre yepe ayaka na tina ya maladi ya mwana na ye papa Diangenda atindi awa na nkama ye papa Mfuma Mbanza ayaka na Land Rover na ye. Mfuma Mbanza tango asalisi ye alobi bino botikala kosokola mai soki bosili kosokola mai bongo balanda ngai nga na kopresede pe papa Mfuma Mbanza ayebisi na officier militaire wana ete yo zela mutuka oyo
euti na Brazzaville okozonga na wana. Et pourtant place ezalaki na mutuka oyo papa Mfuma Mbanza il faut akendele. Ye officier militaire wana abude. Oyo nzambe nini oyo azosala tribalisme po amoninga naza mutu ya Brazza bamemanga na mutu ya Brazza. Papa Mfuma Mbanza yebisi ekoyima te pamba te namoni étouffement na mutuka onga nazo kokendele. Po place wana pe etikalaki esengelaki Papa Mfuma Mbanza emonanaki ete eloko nini akopesa kado epai ya Papa Ndombasi. Moko Papa Mfuma Mbanza alobi eloko eleki motuya ezali nde to préparer bouquet de fleurs. Si bambuta ba protocole bamonaki bouquet de fleurs papa ekoki te to bakisata meme na likolo. Papa Mfuma Mbanza alobi tozapeka na mutuka moko meme akokende esika nini. Meme akokotika la pete fo akende kaka. Papa Mfuma Mbanza alobi ete bosala ndenge bolingi. Ti bakangaki meme wana batie na kati na mutuka. Wana deba iza kukontinue. Oyo mutuka papa za kukendele na meme na kati. Suka meme wana pe akotaki. Mena tango wana Papa Mfuma Mbanza akoti mozole. Tango akoti abimi. Tango abimi, tango discussion ezozala ya meme abimenza na kele susu na mozole. Pati na mozole. Papa akoti susu mozole pour la deuxième fois. Tango azoko kota ye moko biso totikali libanda tozongi tokende bazobongisana nipona meme. Papa afandi muke alobi tozonga lisusu na mozole. Wana na troisième fois kutu bamimatili na mutuka bakomi na rond-point batelemi azongi akekokota susu mozole. Batata humba batema tozo kotala kaka tenge nini Papa Mfuma Mbanza za kosala katuru na kati mozole. Biso nyonso na kati ya nkamba o tozalaki pene teolobi papa akota mozole kasi oyo 3 fois likambo ezali ngai na mote na bomba kikaka nene tata ayebisaki biso. Papa alobi ete na mutuka ndenge toza kokende ndenge ba service nyonso toweleli kokende oyo batikali baza na motema mabe koloba ete moko oyo atiaki mutu makasi ya kosala ete bamisusu malambo tikala kaka ye akei bakende kosala accident mutu wana akufa. Pala moko papa ayebisinga sekre wana soki nakei te ngai mutu moko fulani akokufa pona nini na ba discussion oyo basali yango malamu kaka nakende ngai papa na vérifier si pas akomi vers Gombe Matadi malamu papa yo fanda comme ça tozela mutuka wana soki eye bakota na mutuka bango nyonso wana pwete bakende. Papa alobi ete ngai soki nakei te pase kozala na mutu wana akokufa kaka malamu ngai nakende. Kasi yo tala kaka ndenge na yebisaki yo soki ti lobi na pokwa bokoti na bino ndako nzambe na kinya nyonso bobimi pina na kinya nyonso wana yebaka ete
atana salili kama mena kukufate na bomba kilikambo wana papa bakei butu nyonso wana ngai na mama tosusala kaka mabondeli na mafuma mbatu tongo etani kola yenga wana pe okota nda kwa nzambe likabo moko pesa te ko bima nda kwa nzambe poto insani na yeko mona tata moko ya commerçant abandaki kosala awa na kikoka papa tudo ye chaque samedi abandaki koya kozwa ba client poko zonga mukolo mibale na tuniye boza malamu eto za malamu esika nini bokutanaki na papa Mfuma Mbanza papa tokutanaki na kote ya papa Ndombasi baza kokende pona nasalaki ka sondage wana nayeba soki ndenge nini kotinda kwa nzambe ti esili ti poko kambo moko ezali te nzoka nde papa si akonetaki accident depuis 19h na samedi wana e papa Mfuma Longo pe papa Jangenda ayoki sango bala moko akiti na kisanto kuna na hôpital ya Saint-Luc e aekozwa ye bake na Kinshasa bon utu wana na yenga wana tolali likambo eza te na sia motema soki likambo ya liwa ndesi batindaki message awa tango wana foni eza te batelefone eza te kaka communication moko kaka bato baliki na nzela ba commerçant bazoya kote oyo ou bien bakomili bino mukanda lendi wana tongo etani likambo moko eza te awa na nkamba sika ezalaki na habitude eke foto kende na marché ya kikoka kosaprovisionne mwa eloko tongo etani tokotinda kwa nzambe ebimi ngana makanisi nanga kaka edefona kende kaka vers kikoka natala bakamio oyo ekouta Kinshasa po ikende Mbanzango oyo parfois message ekoki kozala vers 11h nayebisi mama nga nakenda nga wenza kikoka nazwi mpe mutuka oyo ya Peugeot wana tokenda yango tokomi na weno tozalaki na mwa café oyo fo tokende koteka na basociété nasali nanu kibaja café wana nayeba nombre de kilo tozalaki nango natala tata moko mwana ya papa Nsilu Makola oyo azalaki directeur ya Yambo école biblique bazalaki na problème ya mabele kuna na mboka sikoyo fo bakende kasi fo balekela awa na nkamba bazwa papa na bango po ete bakende na ye kuna na esika bakolobela makambo azalaki na Land Rover na ye aye kokutanga wana na weno tango nazosala musala nanga wana ye a comprendre que on dirait que papa Mbenza bayebi te likambo oyo ekoyaki na papa Mfuma Mbanza akiti aye kopesa nga mbote po toyebanaki omoni papa André grand frère ya papa Benansilo bala moko atuninga boza bien nga papa toza na biso bien bala moko ye pe lokola azalaki sage amonaki on dirait nayebaki te totikali mpe kokutana na papa Mfuma Mbanza kuna na Gombe epa ya papa Kisolokele ngai motema ekiti moke kasi est-ce que oyebi ke asalaki accident ngabi ayebi te alibitui boyebi te nayebi te yo ndio soko apprendre nga bon asalaki accident mais ndenge kana lobi avant na ya ye mtapesi nga kutu bato poete na ya epai boy basalaki accident wapi pembeni ya Madimba kuna nde basalaki accident ngai na bunzoto motema nanga ekiti okiliwa ezali te
mutu azwi shock teno bango nyonso msusu akufaki me ye moko papa mfu ambanza alamsaki ye directeur ya protocole papa Luidi ye mtakufaki sur place me ye moko papa mfu ambanza mtalamsaki ye mais sinon papa na tu ye mtapesinga mai pote na voyage aza kuna na papa Kisolokele na Gombe kama teme kiti tusali mwambangu wana na yipsi chauffeur tozonga ndako bongo peut-être na wenze kosila vikambo eza wana ezali boye meyo chauffeur kolobata likambo moko te tokoma na famille toyebisa likambo na kinya nyonso pe tokopesa lilobango na lingomba tozongi na yeko kuta mama Mfuma Mbanza aza kosa prete akende bilanga atuninga ozongi na zongi mwambangu po na moni yeke na moni tokumi na ba 11h30 ou bientôt midi na ya kolia muke bongo na kende est-ce que wenze kokuta yango na kokuta yango kaka mama pe alobitika penga na lia tulia ensemble tosilisi bala moko na yebisi mama papa na azana ye bien bakomaki bien kutu atindili biso mbote mutu aye na mbote wana mwana papa Silu Makola papa André yende mutu amemi message wana ya koloba ete papa azana ye bien ye kutu mutu apesi ye baton oyo ayele awa kasi ndenge alobaki na kokende bakoneta ya accident tala lobi kaka ndenge wana mama akangi nga na nzoto donc likambo yango ekokani kaka nga ekokani me papa azali po soki liwa ezalaki nde bakoki kobomba te koyebisa biso siko ndenge nini nga mama alobi ke na 1964 ezalaki kaka boye nga natikalaki mbala oyo fonaki komona esika papa aza kozwila traitement nga azozwa traitement me aza na ndako ya papa Kisolokele kuna na Gombe mama esalaka ye pasi abi no fona kende kaka na kufanda te tosali programme tobengi papa Umba donc papa Umba aza kofanda pembeni na biso wana toyebisi etala likambo ndenge esali sika tomata na Mbanza tobenga papa de la ville papa wasukula na tango wana toyebisa ye likambo pe lingomba nyonso eyeba esalamaka pe ndenge wana lingomba nyonso eyebi emonani ke tokende mama Mfuma Mbanza ye moko na ngai moko na bapapa wasukula comme ville sainte akoki kotikala te na famille ya bapapa Luidi oyo bakontakika wana nyonso tosangani kaka na Peugeot na biso wana kobanga ya ndenge wana na papa Mfuma Mbanza ndenge yakotelaki 3 fois na mozole nkamba nyonso tozalaki na panike ya kosakana posa ya bato nyonso bakende kotala papa Mfuma Mbanza azali ndenge nini kasi mutuku eza moke oyo tomonanaki ya kokoka nde biso bato tokendaki le temps ya kosala bamanevre nyonso wana toye kolongwa 17h awa na nkamba 20h juste kuna na centre d'accueil libosa papa Mfuma Longo badangenda kontima kobanga ndenge wana na ye chauffeur donc tokomaka pressé tomona papa Mfuma Mbanza papa diangenda ayambi biso na 20h wana abaluli biso na sima kotala mutuka oyo papa Mfuma Mbanza asalaki nango akusida position ndenge nini epanzanaki bandeko na biso ya transport na théâtre babongisi yango tokomona yango libanda mama na likambo mobeko ya Yerusalemi pe kobunda na biso bandimi
kokana kosala na mabe na ntina likambo tata Molimo Santu. Papa Mfuma Mbanza Nkolo Yesu andimi na ye kokufa pana kowela nzoto to molimo ya mutu moko oyo bakaneli na lisanga ya bato na tina ya musala ya tata Molimo Santu. Kasi toyebaka ete ndenge toza kosala ndenge wana tata Molimo Santu Nkolo na bato na ye oyo bazali kosala na solo akoki kotika bango te. Biso pe oyo tozali kobundila bisika ya tina ya musala tata Molimo Santu, malamu ye moko apesa yo eke osala effort koloba tenga pe fona sala na esika wana. Yango nde ezali komona na mokolo na lelo na ba mouvement nyonso na ba choral bisika nyonso. Malamu tososola na esika wana tozala ndenge tata Molimo Santu lelo na nzoto ya Papa Simon Kimbangu Nkyangani azali kotambusa biso. Tokokana na oyo Papa Mfuma Mbanza Nkolo Yesu Papa Dalunga na Kyangani awelelaki pe nzoto pe molimo ya mutu wana. Papa Mfuma Mbanza solo azokaki makasi na elongi. Kasi oyo bakanelaki ata kutu gratinir moko. Soki oyo bakanelaki yepe atambolaki na ndenge ya masumu ya mabe tetu nde akufaki. Esika wana malamu tososola ngai na yo na mokolo na lelo poete tata Molimo Santu pe a continue kobatela biso ndenge abatelaki nzoto pe molimo ya mutu wana. Makambo mingi ezali me mwaito loba makambo nyonso na mokolo na lelo ezali te. Tokanga makaka na maloba oyo Papa Simon Kimbangu Nkyangani azali koyebisa biso nyonso na musala ya tata Molimo Santu. Kowelela ikozalaka te, bapona te, omitia te, tango lobi ete ngai nalingi nazala esika wana. Na tango wana lobike ngai nazala na esika wana elobami ete yo nde uza kowelela esika wana. Eza ndenge wana te. Nango tata Molimo Santu atindi biso kaka na maloba misato oyo batata batikilaki ye batikilaki biso nyonso bolingo mibeko pe misala tosilisi bokombo tata mwana pe tata Molimo Santu. Amen. Bika twakubikana moko twatonda lusiku musu ye lusia musu tutambudi kwa sedieto musola kwa seye mwana tata mwanda felila munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda felila